Ils appellent ma bé parce que baza ndeko nanga basi. Bon batika bizele po bango be bana bana so basali bana na bango ba osepela te na yango wana basala bana baninga te. Bakenda ko luka mbongo tout comme biso pe tozana salo to luka mbongo. On laisse ko ba ye asa apesa bango va valoriser musala bango apesa bango valeur. Ye a commis ko maltraiter bango c'est pas bien. Ba lo kwa baleki na bango. Po bazana baleki. Bako basala bongo te po eza mabe. Voilà. Parce que moi si azara raté wana po na osabiser na ye. On est là, tous appelés au Ramibal, la parité des jeux communs. Tous au Lukambongo, on cherche notre. Tout le Lukambongo n'a pas fait belé. Bon, façon, bon, Lukambongo, ils ont fait bon, Yakobina, bah, danser, disons ça. Parce que par rapport à ma les cas, ma traité bongo, ils sont innocents ou pas, ceux qui sont innocents, gloire à Dieu. Mais ceux qui sont j'étais ça, Moussa Lango. Mais ceux qui sont innocents, j'étais ça, Moussa Lango, parce que Oazo Salawana, c'est pas bien. C'est pas bien. Comment traiter là-bas c'est pas bien. Moi ya kawala masala musala na bango pour enfin bazwa mbongo na bango ba sunga bango ba aider ba famille na bango miso bazana bazwa charge ba famille na bango. Merci beaucoup chers amis, chers abonnés de Emergence One Télévision. Cette grande émission culture à la une dont vous informons sur la culture. Tariq Ngango, le richissime journaliste Nzambé. À la présentation, je dis un grand merci à tous les abonnés de notre chaîne Emergence One Télévision. Vous êtes disséminés à travers le monde entier. Nzambé Aza Nabino Abate Labino Apambo Labino Tariq Ngango. Aujourd'hui, je vous amène un sujet tellement important, tellement également délicat et puis intéressant sur l'affaire Koffi Olomide et ses 4 danseuses au Bafunda na niveau ya France. Koffi Olomide hier azaki na niveau ya procès un appel au déjà Barimer et Tamboli déjà Marambeza déjà tellement bien été pour Koffi Olomide parce que il est placé en détention na niveau ya France qu'on a obligé dans Kinshasa to benga on map. Mappé non Koffi Olomide pour un moment jusqu'à ce que le verdict final est tombé. Koffi Olomide est accusé pour agression sexuelle et séquestration de ses danseuses de 2002 à 2006. Bazaki 4 fondé Koffi Olomide vraiment. Ce sont des choses oyo batubele bazo condamné bazo fustiger ce genre de comportement si et seulement si il est vrai cette information. Je dis un grand merci na Batunyo surtout au Bamesana CP na biso na Pesimbote na bienvenue au Signor le mannequin de Lyon en direct de France, également à Berti Souvé Papa Zara en direct d'Istanbul. Aujourd'hui Tariq Ngango on a tambola na kati ya Yolo. Na tambola Yolo na zo ba réaction ya ba Kinois ya ba Congolais. Toyeba ezanini avec nos musiciens, toyeba ezanini avec nos stars parce que l'autre fois il y avait également et ça a été accusé na justice par rapport à la violation maman mineur mamezaki tellement ébélé mameza tellement ébélé avec les Kinois batebélé to megato solo la to yeba eza nini ezo sala ba Congolais nini ezo sala ba star na biso baza bongo succès ga ndem te sala ka bango bongo to ba msuba ba reza ba kisi ba simbaka to yebite za entre parenthèses. On va essayer de parler, de discuter avec les Kinois ba Congolais ba yeba likambo eza nini Koffi Olomide na niveau déjà ba kangie na poto tozo yeba te est-ce que ba kotika ye to ba kotika ye te déjà mis derrière la caméra to tambola to yeba comment est-ce que tozo ba réaction ya ba. Voilà, chers amis, chers abonnés à Emergence One Télévision, nous sommes Tozo Tambola qui chasse à Movimba, Tozo ba réaction ya bandeko par rapport à arrestation, Toro bingango détention ya Koffi Olomide na niveau ya Paris suite à agression sexuelle au Bakiza qui est présumé agression sexuelle j'allais dire dans tout ça na bandeko ba pesa pe makanisi na bango a tout ça en direct ya Kinshasa vraiment na kata quartier Yolo na commune ya Kalamu. Bonjour ndeko. Bonjour. Kombo nani? Komolanga Freddy Basket. Freddy Basket, elle a notre caméra. Freddy Basket, tu as na légende de la musique na Koffi Olomide. Oyo akindaki France pour na procès un appel na ye na ba danseuse na ye. Na minute au Koffi a na détention.
ce qui peut être kébité qu'on fait ça prison au niveau mikili. Il est reproché qu'il a violé la danseuse, ne ba danseuse va fonder lié. Ce qu'on attend que yo congolais, n'importe quoi l'ingabe musique à Kofi parce que Kofi habite partout. Rolo bani par rapport à wana, ba kangi Kofi na poto. Bon, mingi rolo béati mais tu n'as pas expliqué que non et l'eau ni ne sali que yé a qui ne poto, a ebi qui a un problème na poto. Ok poto par rapport à nini. Par rapport à programme babengisa ki faut yo samba les sous parce que liboso samba ki alonga ki ba danseuse ba bité borolong se bongo te ba fondé sous pour la deuxième fois ndé azonga ki lisu ya boulette am sunde na longa ki na longa les sous il est reproché ndenge to na cholo ba akanga ba danseuse na ndaku wa viola ka bango sinon ba danseuse so biso ba kinwa to lobby réaction zanine. Bon, le problème est ça que c'est ba danseuse wana na ndaku na yi bayaka cop bango ba ya kobina. Voilà. Boye comment ko kanga bango anotage mo avant si bango na kati ya ndaku na yi c'est ba sala ka décop c'est le contrat ba signer ba danseuse ya wana pour te éviter ibana batu bazan la besoin peut pas vivre ba yo comment kanga bango esika moko so ba sisi ba clip na yo après yo zu bango te bango su na ndaku o futa bango double pour yosa kwata koraman o futa bango double soki ki azana raison na place wana ba signer contrat wana ça pas mais soki ki azana na raison te l'état sera musa na e pour kuneza pour tout biso to en Afrique la justice française il a différent na ya biso ouais yeso rosa bilanga ya kuna po ya biso na kinto tinda bilanga ya banini ekanya makasese kama so ikanya mama sese ya biso ba okende gumna boya poto to ebite so abando sama banga so abando timola ba mabele to ebite général pezara na poto ve na biso etake kwata koraman ve lo sambo ya moto mabe pesa nzambe kanda bana wana ti bazana mpoto ba milela to ebite kana bango na njoto na bango so lele komela bango nini to ebite le walonga ki bango tour liboso deuxième tour l'état za l'état ato kimi l'état ndenge suka su ozonga pa l'état to pesi ka exemple ke nota lelo mo continue biso mo continue biso moko ya moka avant ça on peut moninga wa epembeni na ndenga salaki mabe pona moka boya yo pe ya tourna bon to ebite justice alise ça la kaka ceux qui ba otika yuga ceux qui peut ba condamner yuga mais si ça m'a amené onyo sokuna pour comme si quoi l'aise papa na kino za kino bien tout le monde na ba TV o le bila mama politique mama musique o la dans bien on ba mbongo no o vivre bien bon. Voilà, merci beaucoup Freddy Basket. Romi n'a pas l'intervention. Non, moi dembo te 3 mbote. Aux en direct émergence, bat ba Hollanda partout na poto. Moi dembo te 3 mbote ça va bien. Mbote na ngala opé ça na bana marché central. En plus ma salanga Patrick, papa na Lionel, Marina Basketi, Zozo Basketi, c'est lui Michamulomo. Yabina ngwana bana kalamu toujours zala waga na yulu tozana bango espace ezate to tikela bango penzela ba olekate. Voilà, merci beaucoup. Ah oui, merci beaucoup chers amis, chers abonnés de Emergence One Télévision, disséminés à travers le monde entier. Tariq Ngango, le rochissime journaliste en Zambé, Ndega na Sarabino, Tosa Moussala, Tosa Sabino. Je suis avec Maya, ah oui, l'un des plus grands sans-père de notre pays, moi na Yolo, Babi qui chasse na maboko na bino. Bon, les cas, place sur les cas, tant que le procureur de la cour de la cassation de la SAP, Maya, dans nos mondes à la télé, un perro na beti, au Kadhafi qui n'a pas la Mobutu na Guadolik. Oh, 2 fois télo mon un perro lelo, bambi dans la biso ba mo bengango chikata. Donc un perro serait bimi, donc il y aura des gens qui seraient derrière les barreaux. Oh, ah oui. Voilà, quand tu as parlé, il y aura des gens qui seront derrière les barreaux. Nous avons un sujet tellement important et puis tellement intéressant. Kofi Olomide Grand Mopao, la légende de la musique congolaise, n'a mis en détention au niveau de la France. Il est accusé pour agression sexuelle et séquestration. Il y a des danseuses entre 2002 et 2006 au niveau de Paris. Maintenant, à longa qui bango na procès liboso, mais deuxième procès on appelle tout le monde des procès réseau kende. Moi nungu nungu. Biso attend que ba pandisa ngo tozo tambola tozo ba réaction ya ba to yeba. Congolais to go lo ba nini. Net yo attend que grand sapeur réaction ne rose ande na ba biloko ba funde la Kofi wana. Ouais, les grands journalistes Tariq Ngango partout dans le monde entier.
ndeka mundela lobaka, il n'y a pas de fumée sans feu. Oh. Si. Voilà. Donc sur le moni makambo ezo bima. Donc eza déjà loko ebomanaki et comme bima ce qu'on a poisson. Dans la minute yo bana poto bino mo boyebi dossier banda kala. Voilà. Dossier auto ebi ke Kofi. Ah, Maya nini yango siliki boye. Mais Kofi a betera dans 16 na Kenya mdalibo. So ebite. Oh. Yo zona mambo robeta. Nazolo bana wana ezali boulot na ye agressaka banzele. Ce qui peut-être Lukio monanité yo ebimbo Kofi ataka na l'arranger. Donc ba o ba fundi na baza ba danseuse na ye. O ba vanda rane na kati ya mouvement na ye kati la ten. Ba ye amema bango poto wana ezara ba poto wana ezala nga ouverture. Yo me message na sa poto le leçon monde ba komi ko dénoncer Kofi. Moi étant que le procureur de la cassation de la SAP na lingi na pesa message na bana poto. Ce qui confie à ça innocent trouvé bah qui innocent naï. Mais ce qui est vrai qui est à violaka à bête à danseuse mingi pe auto ebi depuis kalati lelo ba musu ba bota na Kofi yo ebi ngote la minute so ngina buka Jericho na buka oh buka la Kofi nga za les akop naï bana poto étant que le procureur de la cassation ce qui a botiki a ekin awa ngana rokanga e il sera arrêté 365 jours de travaux forcés. Sans visite, ni à boire, ni à manger, il sera moribond. Bon, ah, biso na kinto pesa ka biberonte. Yo moni soki a o meki ka to 20 te pesa ka 20 ans. So moni to chwe bimi boy pour na kana na yo ka ba rumeur. Mais ils a sous ba rumeur te parce que comme vrai. Voilà, la minute comme déjà derrière les barreaux. La minute ba benga kinga na porte ba lobi ba zo katele 10 ans. 8 ans. Et 10 ans, ngala ba c'est 2 ans. Pour biso pe bakino pe to linga ki moi justice bien salama. Pour makambo et que porter un plus na ba auto ba tikali ba sala ba danseuse na bango boy. Ma question ça engelo ba par rapport à ce comme eli Kofi Olomide, ba leader ba ze belé ba encadrer ba danseuse ba geno zo misala. Ba genda po na musute za musala ba futela ba famille ba nerval ba sunga famille ba futela ngo ba ndako. Ba leader ebelé ba tikali tamso ba retomber na même kana Kofi Olomide. Conseil européen sa bango. Mais c'est le cas. Oh, tout bâti Kali Babi qui est dans la Copa Kofi Olomide, R en haut, déjà besoin de conscience. R en haut, déjà besoin de conscience. Pour que la minité, bah, dossier Zali. N'est-ce pas dans un dossier, bah, Pétuana, oh, bah, détourna qui démonte maman Wivin Moleka. Ils seront tous derrière les barreaux. Bah, le but détournement, bah, comme violence, et zolo watina, bah, musiciens, zo côté tina, bah, sa père. La minute, nazo doser tout ba mission na biso a na kata Congo o boyebi bino ba grand musicien to yebi bino mais to tanga kombote to yebi bino pe bwana kopo bobomba ba danseuse na kati ba parler na bino bobota rapper na ba danseuse na bino avec quelle idée ba bomba bango na yebi wapi bana batu ba sa pe na ba famille ozo kompo beaucoup misi bango ba mari de nuit ba femme de nuit poussa na bo micro tala bagaro yo yebi bilamba tenge lo barizara na ba justement na Maya yoza saper to senti o latinin koya na okute o ba benga ngo koko tuzai ndozo mona impero ne na ebisaki oyo Kadhafi akina hotela Mobutu na Guadeloupe awa na yolo na zanga moko soki petwa na mkusa la chako ko meledra nazo ebiso makambo kota ngote. Voilà Maya, nous sommes arrivés à la fin. Merci pour ton intervention. Moi quelques mbote 3 mbote ba landayo hein. Jin Sana, les producteurs le plus frais de la diaspora. Landayo, Venabiso Dede Mopassa en direct de Lubumbashi. Jojo Mandi qui m'a pata. Apocalypse Bella. Landayo, Rami Amisi. Landayo, pesa moi quelques mbote. Ah oui, autant qu'il n'y a pas prêtre n'a pas nini. Jojo Mandi qui m'a pata. Balobi délégation Kenya Kalamingi te bazoya na Kin. Balobi ba déconfiner Kenya. Voilà. Ba déconfiner Kenya na minute ba bon bote na ngai pe ba bon week-end pe ba bon semaine na ngai na yeme papite bonjala pembe na pembe moninga pita bitangila Jules Sana FIFA babi les producteurs les plus frais de la diaspora na katisi na bana poto bazara 5 Poussana miko bana poto bazaka ka 5 soko teli fafa elenge béton na béton maman ide elenge maman Germaine elenge nzambake papa nini yango boy na yo pe libanga bana yolo bazo singa mabanga yo ebika nazomona Henri nazomona Rebo Daniel nazomona kuna scientifique nazomona ngai ils sont nombreux. Voilà, merci beaucoup Maya.
Voilà, chers abonnés, chers amis à Émergence en télévision, dans le cadre de l'investigation au tambour pour une interview, tout ça, maman. Bonjour maman. Bonjour papa. Bonne santé. Santé ça bien. Maman, tout le monde a été à chaussette comme on a. Comment on a Marie? Marie, maman, bota yesu. Maman, tout ça un problème, il y a artiste qui ont beaucoup Koffi Olomide au ba kize na poto pour na agression sexuelle et pas danseuse naie. Bazo condamné qui a kanga ba danseuse na ndaku wa comme ça bango basi na ye abimara na bango. Na minute yo Koffi azana poto na détention ba kangi en attendant. Yo attend que maman obota pe bana basi ozana bande kwa basi. Conseil ni no kopesa na ba musicien pe ko lilo bani ko bana par rapport à wana. Bon, na oloba boye ezande mabe po bana basoke esala nde musala. So osali musala fo ba futombo na e ateke afo sa musala opesa nzoto na eza kitoko te. Nzoto ebongi ozana mobali na wa mona nzoto na ce n'est pas n'importe qui amona nzoto na o. Voilà maman, c'est pas n'importe qui moi nzoto non. Siko conseil nyo repesa pona ba musicien o bazape na ba danseuse ebele. Parfois to rappelle lobi o mususu akoi na kawana rolo bani. Bon batika bizelela po bango pe bana bana so basali bana na bango ba osepela te na yango wana basala bana baninga te ba lokwa baleki na bango po bazana baleki bako basala bongo te po eza mabe. Voilà, merci beaucoup maman. Bon, merci. Voilà, chers amis, chers abonnés de Émergence One Télévision, de tous ces vidéos, tous aux tambours, tous aux interviews, réactions, il y a Congolais, il y a Congolaises, par rapport à l'affaire où il y a Koffi Olomide qui est en détention à niveau, il y a Paris qui était accusé par ces 4 danseuses, vraiment, dossier depuis 2010 à 2006, les danseuses sont fondées suite à la séquestration et puis agression sexuelle selon les danseuses. Tous aux la décision, il y a le juge Ndekoya. Je suis avec une amie, j'ai dit bonjour. Bonjour. Bonne santé. Bien. Kombonani. Gloria. Gloria Iyambe, vraie chérie. Tout le monde a un salon dans nos stars. On dirait qu'il y a Yolo sur le rond-point Jama. La réaction est grosse par rapport à Mambo Bakizele Koffi Olomide. Par contre, il innocent, combattant qui concerne Paris la défense. Attends que moi, si Bandegono peut bassi, Fundi Koffi Olomide pour Makambo et Komela Bango. Réaction est grosse à l'année. Réaction par rapport à Kambo et Toleka. Réaction par rapport à Makambo et Zoleka. Par rapport à danser 4 danseuses au Fundi Koffi. Après ils appellent ma bé parce que bazar ndeko nanga basi bakenda roluka mbongo tout comme biso pe tozana salo to luka mbongo olesko ba ye asa apesa bango a valoriser musala bango apesa bango valeur ye a commis comme maltraiter bango c'est pas bien parce que moi si azara raté wana po na osabiser na ye. On est là, tous appelés au Ramibal, la parité des jeux communs. Tous au Lukambongo, on cherche notre. Tout le Lukambongo n'a pas façon belé. Bon, façon bon Lukambongo, ils ont façon d'abord Yakobina, bah danser, disons ça. Parce que par rapport à Marambozo, les casos, maltraité bango, ils sont innocents ou pas, ceux qui sont innocents, gloire à Dieu. Mais ceux qui sont j'étais ça, Moussalango. Mais ceux qui sont innocents, j'étais ça, Moussalango, parce que Oazo Salawana, c'est pas bien. C'est pas bien. Comment traiter là-bas, c'est pas bien. Moi, il y a masala musala na bango pour enfin bazo mbongo na bango basunga bango ba aider ba famille na bango miso bazana bazo recharge ba famille na bango. Voilà. Miso bazo recharge la famille na bango. Conseil européen ça na ba ndeko ya Koffi Olomide ba musicien o bazabe na ba danseuse ba encadra lobby pe ego tomber ba tomber na même kawana. Conseil na européen ça bango soki ba sala le même makam Koffi sala ka batika. Parce que bapé ça musala la bango les avales les musala la bango balé la rawana. Bapé son valeur au basala kango batika. Batika c'est pas bien. Et puis je voulais ajouter pour les combattants. Batika ba Koffi pe wana ba ça musala la bango mususu bazo profiter na basima pour que ba nuit musala la bango. Et puis c'est pas bien. Mais de bazana ndeko la bango congolais. Batika ko luka ko bébé sa réputation la bango c'est pas bien. Ok, merci beaucoup Gloria Iyambe, c'est ça non? Yeah. Voilà, vous êtes en direct sur Émergence One Télévision, tout CP le Makassi. Merci beaucoup. Quelques salutations, 2-3 mots, ça bien. La salutation à la famille Iyambe premièrement, et puis à mes parents Mado et Kofo, puis j'ai puis Iyambe. Et puis je salue Nanou Star, Salozana Rond-Point, Jama, Nayolo.
Je salue Nanou Star, salon ma casse, ça la souki bien, maquillage, nyonso, marié, décoration, tout, ça la ngo kitoko ma casse. Voilà, merci beaucoup Gloria. Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. C'est un grand plaisir pour moi, Tariq Ngango, de faire le tour de Kinshasa, Natamboli, Yolo, Kaouka, pour nous avoir interview, réaction, il y a Congolais suite, il y a affaire, il y a Kofi Olomide, vraiment, qui va réagir, qui va lobby boyoki, na oba lobby boyoki, tout ça, analyse, tout y est, Nini Goleka après la verdict final, la sentence finale, vraiment. Et ça la passe, tout le monde a dit que Kofi Olomide a accusé et puis condamné Marambouana. Vraiment, c'est un grand souci parce que c'est la légende de la musique africaine, la légende également de la musique de notre pays à la personne de Kofi Olomide. Vraiment, un grand souci, ceux qui ont condamné. Bon, là, je dis un grand merci à tous vos acquis branchés sur Émergence One Télévision. Là, je pense directement à Carlos et José et Sandro Ntumba, partenaire officiel, il y a Émergence également au couple Fouloum, Sergio Igor et Reka Fouloum, et depuis Australie, Bambot également à Maître Fabrice Loboko, André de Kinshasa, un plein de bonnes choses à toi. Carla Itonga, Grand Jogo, Mami Dikala, la maman d'Owen, Bambote, non, Yangwana Mido, Monsieur Sapis qui était derrière la caméra, Joe qui est à l'assistance, il y a également Batunion, surtout accompagné Abisso Henri, Loïc, Arnold, Bambote, Nabino, partout vos alliés vraiment, Tariq Ngango. Émission Ezoya Toza na une série des émissions toyé qu'est-ce qui se passe na affaire Oya Kofi Olomide tokoluka ba avocat tokoluka ba maître pas meka ko expliquer biso ba mambo nyo surtout ndenge ezoleka to se poser des questions. Kofi Olomide un grand de la musique ni yamboka na biso comment a retombé si ba na ba acte wana ils a présumé na lo bango avec na conditionnel quoi, comment il peut tomber na ba acte wana si réellement c'est vrai. Parce que ça dérange au monde en tout cas Kofi Olomide a accusé na biloko va fonder vraiment un grand souci bambote na bino tout boza partout dans le monde. Julio Tamba l'ambassadeur mon vieux mutateka mituka ya solo, Julio Tamba plein de bonnes choses à toi également à Medio Biboala Yaya Moto plein de bonnes choses moninga ya Jini Kemba les papa na Ibertina Gelor Mitwans Venangai Bambote Nabino, plein de bonnes choses à vous. Restez branchés sur Émergence One Télévision pour ne rien manquer. Brozablo bien Alain Kembe, la garçon des disques en direct de Paris. Papa Naninel, Jerry Tansia Bambote. Restez toujours branchés sur Émergence One Télévision. Merci.